ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Boté na bino bandeko balandi partout. Komesana kolanda ABC One, la chaîne numéro 1. Oui, mais la cabine toujours makambo ya malonga oyo pozelaka par rapport à l'actualité à République démocratique du Congo. Tout le toujours que Jésus-Christ est le number one. Kimia est régné partout dans ma botte na bino c'est par rapport ya batante na bino bobenga kibiso kotuna penza na molai mutu oyo to kotisa ki rubrique na ye na ba émission na biso na kombo ya Tata Africa abane ko proposer ba produit ya ko traiter nzoto etc. Nde bozala ki vraiment na besoin éclaircissement sur ba produit oyo a proposer ki bino na yango to tikala ki simate to kolobela politique mais na émission kolanda to yambi pour na bino Tata Africa wako pesa biso mo ba détail par rapport à ba produit oyo amemeli na peuple congolais peu partout ailleurs o bazwaka libako kolanda biso na yango invité na ngaza déjà na plateau na ngana na PCA. Bonjour Ndeko. Bonjour maman journaliste maman Irène Meta. Mbote na yo pe lokola to yambi yo na plateau na biso ABC One toza na besoin toyeba tout d'abord Tata Africa eza kombo oyo ba botela yo bien kombo ziongo na musala moi genèse mukie moi ebandeli toyeba kombo uti wapi pe musala osalaka ou pe proposer ki ba produit ebele toyeba moi mukie est-ce kotangela yango bien moi toyoka moi briefing par rapport ya yo mutu pena musala oyo sala en 2 mots 3 mots. Merci mingi mama Africa pona motuna wana tango babenga nga Tata Africa eza kombo tenga moko na mipesa mais eza kombo ba papa Africa na ba mama Africa nde bapesa nga pona capacité ya mosala onga na salaka na kati ya Africa to na kati ya RDC so tali ba produit na nga omona bakoma caché bakoma Tata Africa eza te pona ba Tata Africa te mais eza pona misala onga na salaka ba produit onga na salaka na kati ya Africa yango moni babenga nga Tata Africa pe musala onga na sala ya ba produit oyo eza naturel eza musala moko te na tangilo na classité mais eza musala moko nzambe nde aponaki nga na kati ya Africa pona sunga bandeko na ngai loposo moindo pe loposo mondele oyo bakozala mikakatano yango moni nazo sala ba produit na nga na imitaka ba produit bato te oyo ba produit chimique te nga na sala ba produit no so oyo eza naturel mutu nyonso oyo asalaka produit na nga akomona ke eza naturel pe ezaka na inconvénient moko te mais batu oyo batangi mwa mingi balobaka posologie to dosage yo bakisi na yo yo moko osalaka est-ce que eza na mutu moko alandelaka yango koyeba est-ce que dose eza ya koleka est-ce que dose eza ya koma est-ce que bosalaka ndenge nini po koyeba dose po bakisa bokoko balobi ezaka na dose te bino bosalaka ndenge. Merci mingi mama motuna neza malamu omoni bato basala bakisi ya ba dose bazali bato oyo baosala ba produit chimie siko produit chimie na kata ndota moto foye ba dose oyo ko sala ngomona même tonga ezaka na ba limite ya ba degré nango basala ka po na ko piquer yango moto na nzoto siko na bokoko eza likambo ya ba tonga te likambo na biso neza kaka nde koyeba nde kisi oyo musala nango eza nini na nzoto ya moto kisi oyo produit nini na kata nzoto ya moto ndongo mona ka banda Congo bololo basala ngo na mokili na biso moto moko talo ba Congo bololo ba mela ngo na dose ni ke ba mela dote ngo ibeka eza Congo bololo za kapona ko traiter malaria donc ba mela ngo kaka na copo vert moko meli au moins moko kimi koti donc ba mama ba pirishaka bana ba yeba ka kete ne do pirishe mona oya mokio bofuna sele ka mila ka mwa de pompe wana donc ndenge ba tie de pompe ba bikene tango ekoti na libumu ke sa mamoko eko sunga na libumu ezaka na ba dose te lokwa ba produit chimie ba mindele te ba produit na biso za naturel mais koyeba ka ndenge ko salela kisi na kisi na musala nango. Est-ce que vous avez mikanda ndenge musala ba kiswana? Oui, toza na ba mikanda na biso o ezali na kati ya fédération na biso ya kati ya lisanga na biso. Bon, po toza na kati ya lisanga ya barasta toza na ba mikanda na biso o toza na fédération des rasta. Mais na métier o nga na zo sala eza métier moko eza naturellement. Donc yo ko sala ngo mikanda te po mikanda na biso za kande zamba. Donc on a poti na zamba na zo ba nzete oyo na kombo na kibasa ezo traiter maladie boy nzete bongo soki opesi mutu kisi lobi oyebi ki esalaka malamu me mutu akufi soki bakangi omoni te bakoloba oza na mikanda te exploitation ya zamba oyo wana bokota koza nango.
Merci mingi pona mituna wana. En tout cas, nayebisaka bino mingi soki lelo mutakufi eza nzambe mutalingi. Po même na mama yembo, tomona bato bakufaka même na hôpital minene bato bazokufa. Eza na hôpital so ezali mate delix makasi mais mona mutakufi. Et ngelo bateke mutakufaka to pona bakisi songolo te. Mais bakisi mususu ezali o mutako komela na nzela ya traditionnel. Eza makasi koleka bakisi mususu bato komela ngoko na tradi patricien. Ce que biso toza bato ça ba produit ça naturel. Ba produit na biso ezaka ne convenant mabeti. Jamais koyoka o moto amelaki kisi moya bokoko boye ça le beauté jamais po eza ba produit naturel. Donc ils ont contribué na makila nzoto na mai ezo ke ndenge moko. Eza lokwa to mona moto ameli mai. O amela mai mingi o akufi. C'est que dans Zambie ne mtalingaki akufa po jamais mai ko boma moto kana kopo le mto amela mai bo. Mais yango na osenga na bino pe ba journaliste tozo bunda makasi po bakisi na biso oyo eteka marabisika nyoso na kati ya monde atier. Comment on a Tata Africa, aux a combien de temps to osali déjà expérience ya bambula bondi banda o bandi ko sala ba recherche pe ko bikisa bato. Merci mingi pona mutuna wana. Na dans expérience na salle déjà na ok déjà 18 ans. Ya musala o nga na sali banda na bandi yango. Donc na ata moto moko te oyo nga na traitaye alobi ke te na bikité to azwa des photos et convenant moko ela ezaka te. Ba produit naturel na yebisaka mingi bandeko na nga ba produit naturel ezala nango na be convenant moko ya mabeti. Po produit naturel okokomela ngo ebele na kata nzoto eke traité nzoto mais jamais et que no sale convenant nzoto. Lobande ke mutu omeli kisi ya bokoko ozuna ba kisi ya ba produit chimie osangisi ndi yango ozomona place ke chimie wana siko ne elinga na katenda ba kisi ya bokoko. Yango moni na isaka bandeko ebele tango osala kisi nanga akokomela kisi te o eza mundele te soki pe bande komela yango okolekisa moi temps okotika moi 2 jours 3 jours kisi na wana esila pe bande kosala siko oya naturel. Voilà, merci na moi éclaircissement wana utiko perception moi liboso. Parlons maintenant na ba kisi oyo ozali ko proposer batu. Tomoni ozana ba produit ya suki, tomoni ozana ba produit hémorroïde. Ceux qui n'ont pas beaucoup compliqué, aux ana ba produit à puissance, aux ana ba produit ya mukongo na ya ba tampon. Est-ce que koki ko décortiquer yango penza moi moko to banana na kisi ya suki et salami na nini et efficacité nango eza ndenge nini pe salaka nini? Merci mingi mama Irene Meta. Batu nyonso o bayebinga na ba produit na sala kana linga na suko lo bate po bing bakoma atanga zuma ile pa moto ake komisala o yayi yango mona zaka suna ko facilité ya ko ba po ebele ba bima awa na kati ya RDC o biso bata suki bata so olanda bango boy ba ma bani na mitu olanda bango boy bakovo ota basi na bango boy suki ezate bana bango suki ezate mengai bato ebele ba mona nga suki na nga na tika ngo boye ezate po na posena za na suki na nga ra milai bote naza pe na ba bokilo esenga ba mona nga pe bien coiffé naza pe bien rasé mais na tika ka boza pona ko lakisa ba client na nga na so ba sela ba produit o ya ngai ya suki ke na tika ngo pona misala na ngai ya suki o esali déjà 2 ans année auto ko ta 3 ans nango ezokola mbango pona o sela ba produit na nga atakisa mukongo atakisa suki ave bi malibana nga moko na esalela kango ndenge nga mona zo miyoka ndenge esalinga ndebe ba ninga pe ko sala bango yango moni na oya suki na sala yango mina ba plante o eza naturel net na zwaka avocat na zui huile ya kokoti na zui huile ya épinard na zui na mafuta oyo ya ndika na sala yango ba mélange na tiaka na huile de karité na kati po epesaka ma vitamine makasi donc ba produit nanga so na sangisi lio oyo ya crème na oyo ya huile moko na tiaka wana atoza na libandi eza ya famille faut remarquer ma suki place wana ebandi kobota yango moni bato so ba salela nga na boya na ko mema bato kena ba la sa otala oyo asalela kibo te même Jésus lera bande ko la musabi bembe abande ko lo balikambo esalami awa ko betela yango moto te pomade yango ya suko eza na monta bozo te kango combien? Bon pomade nanga ezaka na prix nango normal ezaka $15 to sala rapé ba huile nango pe ezali ezaka na mingi na valeur ya $10. Bon napesaka ba prix wana na ndenge moke po soki yo osali pasi osali pe osalanga promotion
voilà eza na prix moko ya promotion pour bayo baza libanda basalela bazwa mpe makoki ya kosomba yango. Bongo kisi ya mukongo tomoni eza na ya poudre tomoni mpe eza ya suppositoire donc expliquer biso nanu bakisi yango ya komela osali yango na nini mpe bamelaka yango ndenge nini ya kotia donc na voie rétale donc bosala yango ndenge nini mpe donc pesa so mo éclaircissement yo mdo imamo. Merci mingi mama Irene. Bakisi neti oya mukongo eza bakisi moko eza 3 sortes ya kisi to toza nango ya mukongo po biso mibali surtout biso mibali tosala misala makasi. Bakisi oyo naza nango ya suppositoire eza pona kobatela siko hémorroïde oyo kozala na kati ya interne na libanda moyen elia yo vraiment na kati ya nzoto na o ezati soki ozwi kaka moko opposé yango lobi na tongo ndongo ozolamuka ozomona ebendi badouleur nyonso ezalaki na mokongo ebimi yango batia yango na moi te wana ya suppositoire osalela yango mingi na butu ozwi kaka eza 6 comprimé na kati ozwa comprimé moko na butu ozwi yango obaki yango nde toloba kobaki ntango obaki yango na tongo ndongo ozolamuka okomona vraiment ke mokongo ekomi polele douleur nyonso esili yo na mokongo kaka moko ndongo osalela yango mezaka 6 comprimé fo olandela ma traitement nango normal na 6 jours na butu kaka otia yango na butu otie moko na butu ndongo ozolamuka na tongo kotia te osali no mosala na yo na butu ntango olingi olala osokoli lingi olala lozwi moko opose yango esili olali bamélangement eloko te apart yango na kati omona ezalaka na mwa mafuta moko totiaka ya graisse eza po egrise yango ntango ozotia yango ekota facile na nisi nde totiaka mwa huile mafuta moko eza na kati wana eza mpona kofacilita te kaoki ozwi yango obalusi na mafuta na yo ale opose yango wana soki otia yango ata babi hémorroïde eliaki yo na kati yango ezokende koboma bapota ezokangama oyo eliaki yo na libanda ozomona make nisi no ekomokie ezongima normal moyo ezomona mopepe ebimaka pa pamba na nisi eza te apart wana toza sikoyo na kisi oyo tozobenga kisi ya impuissance sexuelle bato ebele baza na faiblesse sexuelle neti bapapa ebele omona azokoka vraiment kovanda na mama te sikoyo bakisi oyo toza nango ya faiblesse sexuelle ezali a poudre yango okozwa kaka mwa mokie redivision par deux omeli moko na verre moko omeli yango so na poko eza kaka mbala mibale ntongo poko esili mbala moko soki osali yango bongo ndenge okokoma yo moko okosanti ntango okokoma na mama makambo ya faiblesse wana okoyoka yango lisusu te donc toza so na kisi mosusu oyo ezali ezopesa kaka posa na endurance ya kozala pembe na mama kisi wana ezalaka yango bololo te okolia yango lokola miliki donc soki olia yango kaka yo moko ozomona meme mama mpa kolia yango ezala nango mabe te soki alie mwana yo mpo olie ndambo na biso butu wana bokosala ma rapport sexuel ya kitoko na biso butu wana ekoleka malamu mpe toza na kisi mosusu ezali oyo ezali mpona bato baza na bacarie dentaire bato bazobela minu banyama bazotobola minu azoka douleur ezobetiaka motu to mosusu litama evimbi ye toza na kisi wana ezali ya makasi soki ozwi kaka poussière na wana otie mpasi kaka nyama wana azali mamoko nyama wana ata aza mibale to misato bakufi mpe okobela lisusu makalade ya minu wana lisusu te okoyoka mpe soki douleur besikala te esili olibela apart wana toasu na kisi oyo tozobenga kisi ya diabétique do bandeko oyo baza na malade ya sukali bapesa bango barégime oyo soki biloko ya sukali eza te bakoma bome toza na bakisi oyo ezake soki osaleli yango omona makambo ya sukali yana esili na makambo ya régime mpe esili omoni bato bapesa confiance na bakisi oyo ya tata afrika bakopesa bango témoignage bisika bazali bakomonake bakisi na biso eza ya solo mpe eza bakisi ya naturel soki osepeli osalela bakisi oyo noti eza ya bamama oyo bazoluka par exemple bataille bamama oyo baluka bataille kisi na bango mpe ezali ozoluka ozo na taille moko ya caustique donc taille moko boyo tomona taille ya guidare acoustique nde omonaka esala boye wana esala towana bakisi wana ezali mais ezalaka mingi ya komase yo moko bisika ozali ozomase yango soki oza na papa akozala azomase yo moko ozomona ndenge ozomase yango ozwa taille moko boya bien donc soki ozali koto monene ntina base monene kaka ekokala bome ozomona base ezokonda donc ozomona maka ozokoma na taille moko acoustique nde tobenga taille acoustique naza na bakisi wana ezali naza mpe na bakisi oyo ezake mpona mibali oyo baza na mposake nzoto na bango ekoma minene donc oyo alingaka make teke ntango namoni make donc naza na mama mafa santiri make wi naza mama mobali mpenza naza na kisi wana ezali ezovimbisa nzoto ya mibali mpe ezograndir molai nango naza nango ezali bakisi wana tu soki oza na posa nango limero nanga kaka yango moko bosalelaka oyo ezalaka na whatsapp
bon bakisi oyo batache oyo elongolaka batampo banduta nana bakisi oyo bato baosalela ngo kutu mosika bapeda témoignage wana ezolongola kaka bato baza na batatouage babe oni batampo bato baza na mi babouton na elongi etiki bango batache na elongi to bagrese moko na elongi bakisi wana ezolongola batache babouton banduta ezali bakisi na biso eza toujours nyonso naturel naza bakisi moko te ezalaka artificiel te ezali baproduit chimie te même bana mike oyo bababima neti par exemple bababima bakubuka na nzoto neti bagéographie na nzoto donc soki ozopakole mafuta wana oyo ezolongola batache omona mwana azokóma mwana poso moko kitoko azozonga ndenge azalaki bebe même yo mokolo ozosokola maposo na ozozonga ndongo ozalaki bebe yango nazosepela na bino nyonso to oyo bozolanda ngai oyo azwi libakwa kolanda ngai apesa témoignage mpa baninga oyo bazwi na libakwa kolanda ngai te apesa témoignage mpo naza na posa na bino bobika bisika na so bino bozali naza na facilité ya kokomisa bino baproduit wana mpo bomeka koeseya yango bopesela ngai bapromotion bisika ozali en tout cas nayebi te naza tuna bakisi mosusu ezali nango me nakopesa bino yango ata mbasima mpo bakisi eza ebele ntango epesameli yo fo odecortike baza vraiment na besoin bayoka bayeba yo mpenza bakisi ozosala naza na bakisi ebele mpo ngai bakisi naza nango boye ngai nakozala na vandi boye monike na vandi boye soki oza na maladi nalali nasambeli nzambe na ngai na ntongo omona apesi ngai image kete moto ana fo abika apesi ekisi songo nakoti zamba mpe tokendaka bazamba minene nakendaki lukiloka lititi wana oyo balakisi ngai so napesi oyo yango fo bika par exemple bato ebele bamitungisa na bainfection makasi oyo bazobenga lokola neti basida banini mais toza na bakisi mpe ezali oyo mpo basali bakisi ya bakalma mais biso toza na bakisi oyo ezaki soki oza na sida kaka bisika osalaki examen ozonga kaka wana obandi kolanda traitement oyo yanga soki osalela yango bien pendant 3 mois 4 mois osentir vraiment que oui okesala examen basoki ete makambo ya bainfection wana esili ozongima normal bato ebele oyo batiaka duti na makambo ya bokoko yango moni mpe bango mpe bakendaka liboso ti mais eloko moko ngai nayebisaka bato nyonso bazalaka confiance na ngai kondima na bino nde ekobikisa bino mpo eza na eloko moko te sa kondima oyo nzambe akotia loboko oyo oza kondima te obika jamais mais soki oza na kondima nzambe mpe akotia loboko yango mona osenga bino bozala na confiance ya koyoka kolandaka nga ntango nyonso na baémission oyo naza na posa ke esika bozali bozala na lobiko ya kimia mpo esengo ngai na bino toza na esengo moko mpe baoyo nyonso bakozwa libaku balandinga bapesa mpe témoignage na baninga oyo bazwi moyen ya kolanda ngai te naza mpo na bino numero na ngai kaka yango wana oyo boyebi eza na whatsapp 085 25 31 725 wana numero ya tata afrika ngai moko soki obengai ata na whatsapp tokosolola 085 25 31 725 nabosani lisusu te toza na bakisi ya bamama oyo bazosepela ke azala na mwana to bana bamama ebele bamitungisa oyo ngai nazobota te oyo nazomona susu mikolo na ngai basanza ezoya bien te nazomona ke matrice na ngai ndeti eza susu ya kobaluka donc nayebisi bino matrice ebalukaka te eza na bakisi oyo ezali ya naturel oyo ekopesa oyo na baproduit oyo bakopesa oyo artificiel mpo basala oyo baopération na bapandicide banini na bakisi ezali oyo ekopesa yo kimia na kati ya nzoto na yo mpo ozala mpe na mwana esengo ekota na kati ya couple na bino naza na bakisi wana nyonso ya bapandicide ya myome ya hernie donc naza na bakisi wana basala bino baopération tomoni opération na kati ya nzoto ya motu ezalaka vraiment bien ti okokoma inapte na vino mobimba okomona ata sanza oyo eleki bien mais ntango okoma na sanza oyo basalaka opération obaluta ti badouleur bisika wana ezalaka bien ti nzoto ya motu kotiambeli na traitement na biso bokoko vraiment ezalaka vraiment bien ti oyo akopesanga confiance aza na hernie appendicide kyste toza na bakisi nango eza ya naturel soki ombani kosalela yango to nga soki nasepelaka nini yo kende kosalela examen na yo soki bayebi soki ete naza na maladi songolo yaka yebisa tata afrika nakendaki na examen bayebisaki naza na maladi songolo maladi wana ngai nakobunda nakopesa bakisi oyo ya naturel ezali yo moko kopesa nga témoignage okozonga mpe kaka na bapareil nga bayebi soki ete maladi wana eza susu te nalingi mingi botia elikia epa nzambe mpo nzambe moto apesi biso makoki ya kosala bakisi oyo mpe nzete bimaka na zamba pamba te moto asala nzete wana aza nzambe alola oyo tobengaka nzambe abikamwa ye naza na bikamwa mpona koyede bino tata afrika merci toyoki mpenza opesi mpenza ndimbola ndenge esengeli me
moi motuna moi moke tomoni ba maladie musu ya mike apparemment on dirait ba kisi nango ezate ndeti ba gastrite ndeti ba maladie ya mikwa malili ndeti ba mitu pasi bato babeta mutu ezobete na kati kuna ba sinésite wana pena kisi nanu emonani penza te nayebisi yo ke mama Irene nasepela mingi na mituna na opo tuna mituna malamu ngai naza mpona koyede nde loposo mpe koyede bato nyonso baza na mikakatano motu nyonso oyo aza na maladi ya apostase babengaka bamaladi oyo ebetaka motu babengaka wana sinésite wana ebimisaka miyoi to motu oyo akotaki prison aza na bafaiblesse moko bomona ekomisa baloka baisole omona moyen susu akoma na neti esengo ezati akomi kaka neti isole ana bakisi wana oyo ezokomotive bango ezopesa bango makasi mpe azokoma na courage azozonga ndenge azalaki na bakisi wana ezali bakisi ya naturel eza na maladi moko te yango elembaka mpo yango bakisi oyo ya bakomplime bima ezali na bakisi oyo ezalaki ya naturel donc eza na maladi moko te oyo ngai tata afrika nakoki kolemba yango maladi nyonso toka neti maladi okona neti sida misusu bamonaka esilaka te misusu balobaka ndutu esilaka te mais bato bapesa batémoignage ndutu ezosila naza na posa bato nyonso baza na mikakatano ngai nalembi na ngai bokono te tata afrika aza mpona baafrikain nyonso tata afrika aza mpona bamama nyonso afrika sa bopesanga confiance mpe botia eliki apa nzambe oyo apesanga mayele akopesa bino kimia bisika bozali. Voilà, merci Tata Africa au répondre invitation na biso o yanoli pe na mituna lenge sengeli merci na yo. Continuez toujours na musalo za kusala mais au pesi biso ba prêter ya ba kisi yango. Wana soki ba bengi yo, bengi Tata Africa au pesa o liste ba prix na liste ba produits ndembo buti komona tout à l'heure. Tata Africa esengo mingi ezalaki ya koembola ba plateau na biso mais moi liloba esuka moi mot oyo to mot de la fin pour batunyoso bazo okazo kolanda yo bakoki ko retenir par rapport à rencontre na biso na yo mokolo alilo. Merci mingi mama Irene. Na micho nuna zaboye nazo pesa kaka batunyoso o bazana kati ya kolanda émission oyo na pesi bango ba bonne journée pe bonne année pour tozo kota année asika. Na lengi to kota année oyo elongo na Yesu. To kota elongo oyo na esengo na maladie tokota elongo na ne oyo donc ozaki libandi ko se retrouver que suki boti donc il a pe une partie li pamboli yango na do pesa bino ba merci mingi zambe azara na bino bozala malamu bisika bozali pe oyo azwi libakwa kolandanga apesa pe témoignage na baninga mususu maladi nyonso oyo kopesa bino pasi Tata Afrika za pona oyanola bino na kombo na Yesu na pesi bino merci bozala malamu bisika bozali pe kimia eleki nyonso. Merci Tata Africa, merci Nabino. Bandeko balandi ya ABC1 obozuli bakwa kolanda biso bolela kilela kimingi. Bakisi yango azopesa pena ndimbola na malamu te yewana utiko bana mulai penja ba produit o azo proposer na bana mboka pona kozala malamu. Grand merci à ma patronne à maman Chantel Ayao. Grand merci encore na Tata Africa ndengo zonge biso na plateau. Grand merci à notre cordon Jimmy Boyembe. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez rendez-vous à très bientôt pour une émission la biso analysons ensemble. C'est parti. Au revoir. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.